Congo France. France.com, site ya Congo Masolo à danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Bonsoir et bonjour à vous chers internautes qui nous suivez en ce moment. Awa, ça Mazanika na cadre et actualité, il y a ouverture, il y a album, il y a Pomba, la minute on a à Paris. Donc tokiti na répétition anaka vous na India. Pour vivre Banzembo ya Pomba en live, nous pouvons sentir que la population est belle. Il y a un élément qui n'a qu'à émission par rapport à la rumeur aux autres que Pomba, Ngunda, passeport, ni, tu dois la vérité par rapport à ma bureau, on va expliquer biso exactement c'est quoi, on va expliquer biso à propos de Nini, comment le bama et belé, na cadre d'actualité. J'espère que mon boss qui me suit en ce moment, monsieur José Didi Pumba, bonjour à toi mon boss. Nora Mbana nous Gilit a expliqué biso, c'est dû à quoi et à se présenter. Bonsoir Gilit. Bonsoir, bonsoir. Boni. Kitoko. Expliquez donc aux téléspectateurs, aux Anani et pas à Pomba, pour comprendre. Ouais, on a fait Simbo, tu n'as pas tout baébi. Gilis Kangoli Molobeli. Oyemo Pomba Lobi Lobela Bango. Dega, dans ma question, ça ma réponse c'est un peu, tu as un candidat plus de 5 ans. Oui, candidat est 5 ans, c'est 5 ans. Ndé pe sakande siko doza candidat plus de 5 ans. Siko, ngana yebi kina noze la Pomba anakin. Place à Kenda qui a zonga, mais surtout qui peut Pomba na kata Paris. D'abord, yeba qui ango déjà. Oh, à zonga ndeni. Pomba ke a voyagé dans la première classe. A voyagé dans la première classe et en plus, bah tu vas comprendre que bah l'idée autour de la maison mère, bah Kenda n'a pas passeport, il y a maison mère. Donc bah soit bah passeport, il y a véhicule de la forêt, bah yiba bah kima na yango. Mais Pomba ke na passeport vierge. On est sur un yote qui est au salissa. Mais c'est Schengen a payé visa il y a 3 mois. Donc Pomba voisin a passé par la maison mère. À son endroit, à combien kuna, ils ont la moins complication, mais c'est la maki. Avec visa il y a 3 mois. À recevoir 3 jours par rapport que à ça la tournée, il faut à ça en Europe. À ça la tournée, il faut à ça en Europe. C'est pour ça que nous avons la qui est louche. Comment visa il y a 3 mois, on réserve 3 jours. Tant que basaki na garde à vue na aéroport pendant 2 jours. Avocat avocat Mundele Gilet Kitenge coaché. Gilet Kitenge coaché. Bayaki wana basambi batuni artiste abimisi $10,000 en espèces.
na poche na 10 000 balles. Donc l'artiste belé va voyager alors on va kendana au 5 lango kuna. Mais ndele ba mona ko bizarre te pour kuna za pays mo yebi loi. Comme ça 10 000 $ na poche pour suspect. Ouais, tant ba mona ko bongo mais tant ba mona ki azana ba contrat, azana producteur, azana avocat, ba mona ki oui, artiste azali libre kende. Donc oh tout ba loba etali bango. Biso toyebi que artiste président nanga Donald Trump de la musique congolaise, le pharaon de la musique africaine. Moutaïena mélodie na génération na bango, c'est depuis Kipomba. Dans le bon, biso Kembo na Kembo. Kembo na Kembo, si vous na minute Pomba à l'aise. Dès que Solano boye, ana ba trésor yaba, azala open world ba Placini Menga, Baris Sambu, Alubo Cédric, Nzambe ya Kitambo charge ya Kitambo mwana mobali ya Pembe, Minu Pembe maramutu kitoko. Azana bango, donc bana ba jeune premier de Paris Kai Mbaza Sko na Londres. Donc Mambaza toujours bien. Na samedi déjà, on a quitté Paris, ok bon on a Lyon. Ok na Lyon et pas Blanchard Bangal, Blanchard Bokang et pas Blanchard Wazarabongwana, Mambaza normal quoi. C'est bon orchestre, a-t-il une responsabilité orchestre c'est pas naïf. Responsabilité à groupe. Tous on a Raïs, on chef d'orchestre, on a musicien, en tout cas, bureau Zali, département, tous on a Pascal Cancele, tous on a honorable José Ngwakoto, tous on a Vieux de Kochude, en tout cas, bureau Zamounene vraiment. Tous Belé, on a Penazana côté département, il y a médias, marketing, donc Moutuna Moutaza, il y a un département. Atiki Basoda Makasi, Basimelo. Badadi RBG de la défense, Azana donc. Asiki bureau complet, Moutou na Moutou, Azana Moussala Azosala. Donc, Bana tu à Lyon, Joël Mouya, Bino tout au coup samedi. Azabon on a playback na Lyon, place biso tout Bana tu à Poto, on coutana quoi. Siko, au grand bani na bafana dépique, on va yoka makamone sale bango passe. Et là la rôle bana bango ka ke musique na biso tambula na ki mutema mabe. Clique moko ya bato ya mitema mabe ya mitema mbindo lokwa nzamba pimela bango bote kitoko na santé bazokola na pasi batame koto komi na osali 10 fois soki 1 million de fois okenda poto changera te okomotinda bato bamine bukana fami esangisela mbongo po asunga libota ok akendane konikela mikwape Baketch na Bajin. Félicitations mon frère, tout jeune d'Afrique, parce que ça sera toujours différent. On a toujours un moroté na bango. Donc, biso chebiso benabe ba fan tu ya pomba. Vous continuez à savourer l'album Nabino, ouverture, vous avez décidé en Afrique, parce que le meilleur générique de l'année, Motarobo Azate Bana Poto, Canada, États-Unis, Nazarina Bachiko Sam, lumière de Chicago. Bama Salangai, Fabrice Samou, Bamutu de Zakina Bango, Stab Patrick Amouri, en tout cas, match est bien. Bandimi album, na Paris partout. Bamutu Pene ça bien, artiste la Binaza toujours dans les babos continuer de savourer. Bakembo, Banzembo Lokwa Barena, Banzembo Lokwa Banzete. Beaucoup découvrir Yango, Malé, beaucoup découvrir Banzembo Lokwa, la déception, beaucoup découvrir Basabolo. Beaucoup découvrir l'hymne national. C'est une question moko. Pomba ndenga kebwe. Aroumela, to roumela te. Te pomba pena aroumela, ta zana visa ne ya 3 mois. 3 mois zongi ne. Ouais, azana visa 3 mois ne na bisibino. Donc ndenge zabo déjà samedi, azo bongo vol ceux qui métro, qui ndé bongo lien bazana Blanchard Kabanga. Dans l'international Blanchard Kabanga, babi motoloko ayo azali te vraiment quoi Blanchard Kabanga moto. Donc, tu as déjà grâce à Blanchard Kabanga dans les bons. Donc, Ndengazana Pomba, après tourner, à Kotamboula vraiment trop. Parce que ça a un Kotamboula. Puis, à taper à Oumeli. So, bango poto, bango moko. So, pourquoi poto Pomba n'a pas un problème? Yoka, poto, to boy na biso teme, ba musicien, ba tikali, tam so, après ça, Kenya, sundo les biso. Fait 4 ans, Azarana, ba musicien, na passe na bisengo, bazala ensemble, ba biso tout au ya, to yokuta mouvement, à travailler na biso dans les bons.
En tout cas, ça président moko non na monate. Ça pena président moko na habité. On comprend. Kunga ba question na zelango to ndiko betanga ngo bimisa eloko nyonso na motema wa libre mpo bafanda bino nyonso baolanda bino bimisa eloko na ngai biso bafani tu boolanda ke artiste na bino depuis kaza bien bajaloux baza toujours wana mpona koluka kodestabilize baza toujours mpona koluka kotiele bakale okomba lokola bayebe ke bango nde bakobeta siko barate batiaka babage na bamontre jusqu'à maintenant namona baokata bango yango te fo bakata bango bamaboko wana bitumba ngo bafaki bakata parce que na miso biso nde toganye vena biso igo de la forêt déjà beza mambo ya terrain na kata ya stade depuis qu'a marqué arbitre kati oya poli abima na terrain balongwa balingolongwa te loko ka musanga bo poli déjà bolongwa oyebi papa yoka soni même pas ezalaka bongo il faut to tia munoko po esimbi so esimba kite autre chose pour le moment esimbi loko esimbi faut to loba mamna ba Blanchard Kabanga yebi yango Eric Kitoko yebi yango mokonzi ya basombo Kai Kambe le premier de para yebi yango Batutu Clarisse Bilonda Mosa Pembe le président mondial trésor yaba open mobimba abosete ba masa ba ado chabi na poto ba Chico Samu lumière de Chicago ba Chico Alcatel ba vena ngatu ya Kitambo charge ya Kitambo na media ngamu na sikala nango yango na isi binoka il faut bayoka pomba basalam ibanisme toboya yango eza te soki bato babana Kitambo fo bayokola makasi obesi mabe fokosa bato te mpo obesi mabe yo mino ebukana luka deja mposo basokola basani merci baki misiki esimba te bateka ata manga ok basalam na yo napesi bambote na bana tu ya poto balinganga contact nanga Gilles Kangoli Molobeli 89 83 36 287 ya Willy Moucheni plus 243 ya Willy Moucheni 89 83 36 296 entre batutu balinganga tobengana bengana mpo makambo ebandi baoyo mpe nabwaki te bocomprendre kaka ke moi jango ndenge ekende moi jango ya mwa mobulu kwa merci alors na oyamba Daddy Air Beach moto yo mpona kozwa yo Ramazan nazali tsoye boye c'est le méchant sa makasi kanda pene sali kanda moni kanda oyo na olia mutu kanda pene sa mpona nga bajaloux donc glisse alobi tro nga baumela te ndango bajaloux bazalaka kaka tikanga na finga mpona bajaloux likwa mpe aotinda bato na ye batake deplike na poto bango tu baa na poto nayebisa bango so deplike akomi na Paris soki deplike aye poto nayebisaki bango ke bango tu bakokota madusu omwesiko yango esalami donc rien à prouver donc deplike aa na Paris donc eza jaloux quand l'église abi jalousie est mal placée nelo osala la jalousie te mais osala la jalousie poto eza yo te ça sage poto eza te poto eza yo te balobi tolingi na biso esuflateri te banzembo na biso na bemission na bino botangaka yango te boyembaka yango mpe te toboyi na biso toboyi na biso toboyi yango na biso quand l'église aloba nga olalanga bamokili to aloba bomba boyi na relation bête aboyi relation bête so bosolaka te oloba mpe komoyela te fe te lokola album nosimbi te kotanga mpe makambo adepliki te toboyi tolingi na biso te toboyi mpo maza ya Paris aokima te azokende oya akomi na ouvert na mamutu mpona bato nyonso babenge deplike akoti na mokanda gabon c'est du mensonge nyonso balobi eyeke mpona osaliri ye chemo tosalia bango yango wana tosalia bango che kisengi so che kisengi depuis na double bango so basengi argument ya opesa tobisa bamoto soki eti poto moto so ya poto na baza bango lesi aosa tourne de robe tienaki to daa tokanie bango Ramazan daa tokanie chose bien donc toasi eloko oloba te ozalaka omoni sans pomba me bato basebele donc toasi ata oloba te naobeta to na mikwape depuis ka moninga na o te yo okonda depuis kakonda te depuis kitamta tinaki ozwa maladi biso te donc na siki wana amigo ngo mokonda cette commune alubo star trésor oyaba chéri coco na Suisse namoni teka tout suprême na taille na lieu namoni Joël Mouya dior Ursule Love donc moto
Merci Rabidji. Nangina Baxelo Moko. Biso Penande Josabo de gagné. Un message n'était pas Irchi Love na Hollywood. Alors bien déjà tu gagné. Le quoi tu gagné? Tu le basu t'es pas biso ne te comme fou la sur disque na bango. Ah tu fou la bango trop. Irchi Love Hollywood. Alors bien membre déjà Sili. Et Kabola Bitumba, on va le rester à ma belle. On va me faire perdre la Bitumba. A comme agité, Abimizaba prise tout. Soit biso titre de Dragon à Kembo. Kembo Tokena. Donc j'appelle Deko bonsoir. Ouais, bonsoir. Rodriguez, porte parole à mon conzi. Tu as vu ça qui m'a influence la musique et jouer à raté. Biso to beta qui musique, il y a un le moni et biso. Ouais, bonsoir, ici dans mon conzi place à Paris. Rana le baran, il y a qui m'a influence la musique et jouer à raté. Biso to beta qui musique, il y a un le qui va mélodie, il y a un Paris. Tu vois qui est Paris, tu as vu on a Kinshasa toqué. Tu sais là, moi j'ai mort, mais faut pas comprendre que Pomba a évidemment la musique. Bango le ba katani vient sonner derrière le baki. Terrain de kati magamba fanatique ba poni biso to gagner bango. Ba tira la bango musique ba lingité. Ba moni biso na Paris hein, ba osala boy. Na ba l'élite. Da woka pa kaka. Na yamba. Ale lisa mukolo ça rapace. Na yamba la cause sous mayonnaise. Bonjour artiste. Nene. Boni. Moka. Kembo la Kembo. Nicolas Radasmo, Kembo, aux Urena, aux îles nationales, aux îles Mozoka, Pomba et Modo. So, tout le monde a répété, il y a Pomba au soutien à Banakana. Et voilà, Maza, il a parlé, il y a Tishima, il y a Zate, mais Moni, staff, Bezali, au soni, moi la maille, donc. L'ouverture. Tu vas te soutenir, ma place. Sikolo, na maramuni oso ba lo bela pona Pomba. Yo lobini. Maramuni. Oh. Ake bo ngunda. Oh. Asali passeport ba tumususu. Oh. Pomba ake poto, ake ça ba clip. Ah le 4 janvier ça qui. Oh, et ça problème d'abord un goût dans le camion. Ok, naïe, porte c'est le retard, mais c'est porte de le retard. Pomba niance, porte au saralate. Moi la main n'a pas là. Au petit disque, ils sont tout en bien à Kembo. Après la masse pas tout bas sur la Pomba, on va dans la porte au trésor Yaba. Le président mondial, et après ça, le trésor Yaba, à Lubostar, à Migongo Momokota 7 commis. Patrick Ibianga, Petit Ara Melissa ici, Christelle Blanchot, Massimo Sadiloa, Merlette Tanchikora, Mélus Riech, Merlette Tanchikora. Maintenant, ça s'attend ça, on vit la Kembo, ça ne peut pas si merci, Maudès, quitte ça, mon thème. Depuis l'équipe, à petit musique qui a niveau on limité. Faut te féliciter les flics. On a su que Pomba en sont acquis. La paix numéro 2 sur là, la personne numéro 2. Moi, la paix numéro 2, la bière, sur sa émission au monde. Moto, Bouba. Donc voilà. Donc toi là on peut répétition pour comprendre que ba bureau venant Pomba venant ba vivre au loba pour essayer de passer ko sambwisa ebo comme c'est ba niveau modèle et ça li bien té. Donc ba qui va ba loba pour essayer la moins bien pour conseiller Pomba Makambo. Biso mo de vivre en répétition déjà. Je sais que les images parlent d'elles-mêmes de la loba na kaka. Na ba sous artiste Peondo Moto. Boni. Balobi moto ya danser donc somoni toyona ba yaniki shondo c'est ma bezali. Balobi azala Paris mais biso tozala Kinshasa papa zali te bana bazali.
donc bana basala musala il faut to assister bango toza papa kulutu papa leki toza banoko donc somoni ke tolobi ke même si pomba zate biso faut to assister bana poto pesa bango ba courage donc en tout cas album bazua moto touti biso tout ensemble toye to consommer ya biso moko depuis que ya biso akota biso na makila place mai elekanaka makila elekanaka déplique donc album oyo bana poto nakosa bino te boconsommer yango ya solo mwa mobali oyo abose talaka 3 ans 3 ans c'est beaucoup donc na sepeli ya trop lelo toza na rep tosepela c'est la famille ndenge ye mwa alobeka c'est la famille tozela pomba ye akala mingi ta ozonga na ye akimi biso te atiki asundoli biso okese te ya moto bakwenda vutuka nzela se efongwami ye owa bana aza lowa moïse nde apanzaki mai ekatani biso nyonso ngamona tosola na pomba avant na yo nauti musala nauti tournage na ndenga Pierrot Ndombasi ya moto pomba lobi nayebi ke balobaki tro bakanisa iso eke mabe mais ana Paris esali déjà bien omoni nga na ba musicien na trop ba musicien te même ba fan na bayebi ke Pierrot Ndombasi tiaro ba pomba c'est un garçon gentil alors banzimba kitoko ezali ta ba kiti wana non franchement ba hymne national les gars donc dans la bi que non pomba sa musique c'est na confirmer na nuance donc courage et puis félicitations à mon frère ouverture et Kéliboso bafon tout le monde bureau pour consommer ouverture et puis trésor yaba ouais trésor yaba moto bana poto bana Paris bana Suisse bana Londres bana Allemagne qui sont oyo biso toza to depuis qu'ils jouent à côté ya libulu biso pe tokoti ti mokilo esila baosilisa yango monika na libome oyo ezaka bien boye kitoko boye biso mpe mibala ya kitoko boye lokwa ye moko kaka nde toza c'est la famille moto akosakana te naye de na moto na nga kishondo ye na moto na ye yo moto napesi bandeko na nga jise kishondo jise dianzenza moto napesi judite dianzenza moto venangaki mabanza donc voilà tozalaki na répétition pomba na miniti na kati ya Paris donc bino bosenti kaka répétition pleine répétition ezalaki kaka mpona ko bazalaki na mposa kaka baloba na bato bakosela pomba makambu ke akende na nzela ngunda ke kuna bwaka ngunda donc c'est maintenant qu'on confirme que c'est archi faux. Merci à vous qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Mon boss, monsieur José Denis Pumba, et à tous les fans de Sahara Amazon et Chanel, je reste bien dans le moteur de recherche le plus rapide. On se retrouve la prochaine fois avec plein de surprises. Au revoir, bye. No.
biso na bango bango na biso na bango ekara molai copons.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko.